Tiki yango kime na pande la awa na kati ya ndako na nga. Maswe kitoko. Mika ko ndi mama, ndi mera ngai. Radio Lisolo eza na top. Mon côté. Radio Lisolo, 5 kaka. Radio Lisolo, wetu abana ba mwena Kongo. Nga biloko makeye papa na jako la Radio Lisolo papa ni tabolo kikagra. Na bana tala biloko wana tika na kuja lisusu te poa Radio Lisolo ibandi. Radio Télé Lisolo.com. Kombata biso ba kombata ya Congo. Kombata cette année le Congo sera libéré par nous-mêmes les combattants, les fils du pays. Ateka kama belete na sengi na ba patriote nyonso to voter utile to voter mon mboka président de la République élu du peuple congolais Tshisekedi wa Mulumba. Na sengi na ba résistant na ba résistante to résister pour na likambo ya mabele to voter bivota votate ezali likambo biso ba kombata ya Congo. Cette année le Congo sera libéré par nous-mêmes les combattants, les fils du pays. Ateka kama belete na sengi na ba patriote nyonso to voter utile to voter mon mboka président de la République élu du peuple congolais Tshisekedi wa Mulumba. Ba résistant na ba résistante to résister pour na likambo ya mabele to voter bivota votate ezali likambo ya mabele. Ba Congolais na ba Congolaise, ba mama commerçante na ba commerçant, étudiant na ba étudiante, bo voter bino nyonso mona mboka ya chichi. Biso ba kombata ya Congo. Cette année le Congo sera libéré par nous-mêmes les combattants, les fils du pays. Ateka kama belete na sengi na ba patriote nyonso to voter utile to voter mon mboka président de la République élu du peuple congolais Tshisekedi wa Mulumba. Na sengi na ba résistant na ba résistante to résister pour na likambo ya mabele to voter bivota votate ezali likambo ya mabele. Biso ba kombata ya Congo. Radio Télévision Lisolo. Année Oyo. Libéré par nous-mêmes notre pays. Le Congo, ça sera libéré. Tous les patriotes biso nyonso tokokende na bango tina suka kwa Radio Télévision Lisolo élu du peuple congolais Tshisekedi Radio Télévision Lisolo na sengi na ba résistant na ba résistante Radio Télévision Lisolo likambo ya mabele to voter bivota votate ezali likambo ya mabele. Radio Télévision Lisolo Radio Télévision Likongo. Le Congo sera Tokotika Tante nous-mêmes les combattants. Lobby président Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Biso nyonso ya Chichi Mokonzi to voter utile ya Chichi président de la République ya biso du peuple congolais Tshisekedi wa Mulumba. DSV
Diana sous le foot de Wuppertal. Les vrais journalistes de la diaspora congolaise. Congolais na ba congolaise. Balisolois pe na balisoloise. Na ba commerçant, étudiant na ba étudiante. Bon voter bino no somo na mboka ya Chichi. Ah! Radio Télévision Lisolo Biso na 3W Radio Télévision Lisolo Ane Oyodi tokokende na bango tina sukadi ADSV Olongi ya Chichi mokonzi likambo ya mabele batekaka mabele te esi tovote ya Chichi tokokontinue toujours na ya Chichi lobi ekozala opesi mbwambwa boyikwa sur la 3W Radio Télévision Lisolo bana ya Congo pona likambo ya mabele makambo yo bivota votate ezali likambo ya mabele ADSV oleki bango Radio Télévision Lisolo sur la 3W Radio Lisolo.com. Peuple congolais bipai na République démocratique du Congo. Bana Congo ya Chichi mokonzi lobby président national ako prêter serment na ye tous les Congolais tozala na sima ya Etienne Tshisekedi ya Chichi président da Congo oh Nzambe okoni ya bakoko ya Chichi Radio Télévision Lisolo oh peuple congolais donc on a biso allez tous les can élection Nyuma wazan tuluka ale yeye banagine ale bango bataki mono bona ko Prof W Radio Télévision Lisolo, la seule et la meilleure radio de la diaspora congolaise. DSV, les vrais journalistes du moment. Yabiso Radio Télévision Lisolo. Ah ouais, maman DSV Diana sous le foot de Wuppertal Mwana Kongodi. Ah ouais, bana ya Congo makambo yo ekosuka watekwa toyebisaki bino ke tokokende na bango ntina suka di baza kobanga di boni bashar boyedi baza kobanga ankoko ya bana kuna na Hollande ya biso ingénieur Alain Ikulu Joe Shungo Jean-Maître les meilleurs conseillers de la diaspora congolaise Papi Bisikita le commandant Ibu de Switzerland PMM Mata Afifar mais à Regine Mata Odon Mpampo les grands dépositaires célèbres Kulutunangai JP Ukanda Mbuta Azambwana Mama Annie
Ah, Dombe Invita Nkanga. Yoga, soyez toujours branchés sur la 3W Radio Télévision du Solo. Mbuta Wari Matingo. Pasteur Philippe Mukenge. Révérend Daniel na Rotterdam. Pasteur Anaclé Onyombe. Crispin Digital. Mais du soir. DSV à Bisso Nicolo quoi. Tolega. Yenga ye. Ah ouais. Tozali balongi tokotika la balongi bana ya Congo. Oyo bolingi changement ya Congo quoi. Ezali kaka esika ya DSV Diana sous le foot de Wuppertal. Ah ouais. Bana ya diaspora hein? Oyo bocheki tembe na ya chichidi. Toza koluka basoda baza wapi? Yenga yi. Makambo iyo ekosuka watekwa. Ah ouais. Yenga yi. Papi Sikita, les meilleurs conseillers de la diaspora congolaise. PMM Mata Afifar, Mère Regine Mata, Bienvenue Tchena, Serge Motomosi, Nabouissi Saint-Georges, Roxulokoki, Naklichi Soubois, Mavongo Lipopo, Malaya Toulouse. Yabiso Yangoyo, Radio Lissolo toujours number 1. Les grands pétroliers, les grands distributeurs automatiques. Tchouba Magamoyo di Ego Suga Watekwa. To l'équipe n'a pas de son continuer car on les cabines quoi. Libanga ya DSV di propre carre toleka. Nanko ya chichi. Ah maman Kogo. Ah Kogo abane. Kuna na Hollande. Ya chichi. DSV. Hey. APMM Mata Fifara Mère Gine Mata. Sur la 3W Radio Télévision Lissolo. Toleka. Oui, Abisso, Toleka. Hey, Yinde, Lobeko Yinda. Hey, Yinde. Hey, Yinda. Ezako Yinda. Hey, Yinde. Ezako Yinda. Hey, Yinde. Ezako Yinda. Yoga. 3W Radio Télévision du Solo. Toza balongi. Tuba. Radio Télévision du Solo. Maïda Dembo. Ah Papa Michel de Bruxelles. Toleka. Kunete. Double tête. Yoka. Ah ouais. Ah ouais. Yoka. Nekozalaka dia crédit eloko mashege ovidikilize église mwanoyo ovidikilize église mwanoyo koteka diamba lokola mbwa
ozana kati ya lisumu obosani nde babiefe o mwana nzambe tubela o yawe o mwana nzambe sala tubela o mpo ozwa bomengo parese na mikolo suka bandeko nanga tosomba tango mpona mokolo suka tomona nzambe kuna lola tokokota mpe tokomona nzambe kuna lola ti makambo oyo ekosuka wa te mata wala kutu basala tubela amindela bango moko kutu basala katika buzoba papa radio télévision ni solo bamère acoustique na bapere ya acoustique kwa bana ya Hollande bana ya Bruxelles mais pourquoi pas bana ya Allemagne papa Boketu yoga oza koloba lokola demo berger alobaka boye te neti lisumu tuna ancien dieu omoni makambo osali bakongolais omoni makambo osali bakongolais kwa radio télévision lisolo la meilleure et la seule radio neutre de la diaspora congolaise. okobandela mbulo yo sema ozoriska migendike neje masumwa kati ekobima balisolo ambena balisoloise les vrais combattants ozoriska migendike neje masumwa kati ekobimama Mboli passe en direct de London. masumu wakati ekubima olingaki neti osambu sekelezobimama tokonyata yo fimbu neti okonyata mafimbu di koloba bilobaloba mende yo okomona di mende zoba Chakou Perroquet national. Oh pasteur Apungi Rumbadi Goyi Mulunda. Ah ma baby si peuple congolais quoi. Ndoko, bolimbisi, ozana montre ndako na ote papa. Mais radio sur des avis branchés. Mais oui, dit qu'il y a un peu na fond de la awa na kati ndako nanga. Masuwa kitoko. Mais mika kondi na mama, ndi merangai. Radio du solo zana top. Mon côté Nako sekabino di lobby ekozala misike lobby bana ya Bremen bana ya Bundese lobby ezali matata na Anvers tolobi boye biso nyonso di ekozalaka bien crédit eloko machege oridikilize APMM Mata Fifar na Regine Mata Radio Lisolo ya bino di champion d'Europe quoi DSV Diana Sulufutu de Bubertane Akulutu na ngai jipe ukanda Odo Mpambu les meilleurs conseillers de la diaspora congolaise Papi Bisikita Mbuta Zambwana Joaquime Mama Elodie la Floride MK Jus d'orange Mère Solange Soleil Papa Clément Papa na Judith na Liège Mère Mami Mokonzi
yoka bamelope bamindela walala wala kutu basala tu bela bamindela banga moko kutu bazo makambo yedi soko bandaki kozwa libanga ya desi po esile ezala mwa misiki kwa oyo mosala ya nzambe ya ndokidi makambo ya mikolo oyo eza misiki kwa bapastere ya vrai evange ya vrai apôtre Soko Babel bamisusu bakoloba lokola bapaster orke paster alobaka lokola lisumu boye te tuna DSV paster Philippe Mukeke évangéliste Willy Matadi bana ya Angleterre masumo sali ozatuwe okobandela mbulo yose yengaye ozorisko midie mama nanaye bana ya Angleterre mprande église na masina ozorisko midie mbika emeje masumo kati ekobimama maramba mikolo yo DSV kaka balisolo mpe balisoloise mwana yo yokoyi mulungama demon zabola gentil okozwa fimbu bwa yuma moko boye bwa okolobaloba yo mende yo kwa jaku peroke kwa vuvuzela okozwa fimbu na yo kwa Pasteur Abungi Rumba mwana ngoyi mulundadi makambo ya mboka basakanaka na yango te makile ya peuple congolais nyonso kezala na motu na yo ya bana na yo mpe ya génération ya bana na bino liti oyo tokokende na yango ntina sukadi tous les collabo bokolela na monoko ya mboka ntango na bino bosepela me ekozala mpe ntango ya baninga nkwa boboma na bino bozwa na bino nyonso bokolela kaka di yoka nano bobini te radio tele lisolo mama nkoko ya bana nyonso telemisa makolo na yo kofandisa makolo te lobi bino nyonso libanda di biso bakongole tozwa mayele bolimbisi ozana montre ndako na yo te papa mais radio lisolo ezali branché mais oyebi te yango mpe nde nafandelaka awa na kati ya ndako na nga masolo kitoko memeka kondima mama ndimela ngai radio lisolo eza na top moko te bana bamama bana bomba bana bakongo ememo yanina yandike yuda ena tatukila yanuteka fubu yeso yuda tukanga yuda ena tukukange ayude kitakumu yeso yude
nzambe kosa mutanda yude abana bo kelula mwaki yude ye yude ye muteka fumu yeswe umone kuledika yude ye muteka fumu Gloire à l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka Kibiana Maïma Luka Merci Nabandeko Nyonso Bozali Kolanda Biso sur la 3W Radio Télévision du Solo Nazali Kopesa Mbote Pe e Boto Nabandeko Nyonso Oyo Bazali Kolanda Biso Mokolo Mwalelo Ya solo bandeko tokoti ezali toujours ya bino Mowumbu Oyo ayaka liboso na bino Oyo bino bondimaka kokoti saye na kati na ndaku Oyo bino bofandi mpo na koyoka mongongo na ngai Nasengaka na nzambe oyo asala likolo na nse ayebaka kopambola mabota nyonso tu oyo etiaka litoi na yango na kati na radio lisolo mpe na koyoka maye tozali koloba poyo maye matali mboka ya Kongo mpe nasengaka na nzambe ete asunga misala ya balisoloa pe balisoloise nyonso etambola kitoko pe mabala ya balisoloa pe na balisoloise nyonso tu ezala na kimia moto moko aya kotia songi na kati te mabala ezala kitoko mpe moto moko aya kotia trouble te nzambe oyo ekangami na se ekanga mobele na likolo yango na tiki mabala nyonso tu na maboko na yo mokolo mwalelo bandeko banso oyo bazalaki na maladi nzambe pesa bango makasi ete bayoka mongongo ya DSV oyo azalaki na motu pasi estoma makolo aza koka lisusu kotia litoi te mpona radio lisolo na maye matali mboka na ye nzambe na miniti oyo pesa ye makasi yebisa ye telema yoka radio lisolo mpamba te ezali makambo ya mboka na yo tika kimia na ba oyo kimia ezali te mpamba te ozali nzambe na abule tika ete nyonso ekokisama na kati ya mabota ya bandeko banso o bazali kolanda radio lisolo mokolo mwalelo pe na ba oyo bazwi tango ya kolanda radio lisolo te nzambe yeba kotika kimia kati na mabota mabango merci na bandeko nyonso tu oyo bomesana kolanda ngai moto pamba liboso na bino makambo oyo nayaka nango oyo esepelisaka bino mpe na bamisusu esepelisaka bango te me oyo esepelisaka bango te komeka kolimbisa me oyo esepelisaka bango bayika mpiko mpo ete na mama na biso mama Kongo nabanzi bandeko nyonso tu ndenge tolobaka mikolo nyonso tu tosalaka appel na biso na kati na radio lisolo nakotanga ndeko oyo awiti kotinda kokomela na email na kati na radio lisolo me nakotanga kombo na ye ya mboka te nakotanga kaka napesi merci merci na mama na biso nana na mboka Angleterre oyo akomeli biso ke atindi 50 euros merci soko zali kolanda biso tozwi yango merci na évangéliste na kotanga kombo ya mboka te Willy soko zali kolanda biso na Angleterre merci na ba coordonnées oyo opesi biso pe na 50 euros otindi merci merci na kopesa na ndeko oyo alingi na tanga kombo na ye te
alobi papa na biso kotanga kombo na ngai te, mais napesi ye merci. Esika azali na mboka ya Hollande, azali kolanda ngai lelo mpe abengaki tosololi. Vraiment merci na oyo yo pesi, pamba te yo moko lobi liboko eyeba te. Merci lisusu nazongeli mama na biso na kotango bele kaka kombo na ye oyo bandeko bayebi te ya mboka te, mama na biso Beatrice Hollande. Merci na banzi bandeko pona mokolo mwa lelo ezalaki wana. Merci pe na bandeko nyonso oyo bazwi motema oyo etutisi bango ke basala nzambe ayeba ko sala na bango. Yesolo bandeko mokolo mwa lelo esika oyo tokoti na masolo na biso, lobi président national Etienne Tshisekedi wa Mulumba ako prêter serment na ye na mboka ya Bremen. Lobi ezali le 23 manifestation ya munene bandeko ezali kosalama kuna na mboka ya Bremen, esika oyo tolobi ke mwana ya Allemagne oyo lingi kosepela ya solo bandeko sepela na bandeko ya Bremen, pamba te président na biso lobi ako prêter serment. Na kati na Kinshasa lelo ezali mokolo oyo ya bapele. Ndeko bengi na radio lisolo obengi ndeko na yo na Kinshasa oyebisi ye bomba kombo na ye lobi bima na balabala po tozwa liberté na biso mpe président na biso Etienne Tshisekedi abanda musala na ye. Alors ndeko oyo zali kolanda biso esika tozali koloba ke grande manifestation que salama na Bremen lobi bandeko ya Europe na banzi balobi ke na Belgique esika oyo balobi ke en tout cas likambo na marche na matonge côté ba flamand to ba wallon esika ndenge balobi bandeko mais lobi to biyebisi bino ekozala opesi mbwa boyi, ekozala opesi mbwa boyi. Pourquoi bandeko bondi melangai makasi, pamba te ndeko soki olingi omona evenement lobi ekozala na Anvers kuna na Belgique, ekozala na Anvers. Yango tozali kosenga na bandeko nyonso tu tokimi ba flamand to tolobi ke tokimi ba wallon po bazali baza kotia biso motema mabe esika na bango lobi biso nyonso epai ya ba flamand. Esika o tolobi ke ba wallon tokimi bango makambo malonga te baza ko soutenir Hippolyte Kanambe esengeli biloko na bango pe ko boykote ko sabote yango. Mais lobi bandeko na Anvers marche wana ndeko na ngai ya Allemagne, ndeko na ngai ya Hollande, ndeko na ngai ya Suisse, Suède, Norvège, Autriche, Finlande, Grèce, Italie, Turquie oyo tozali koloba Ukraine, Moscou ya solo bandeko bobengami lobi. Lobi tozali kosenga na bandeko nyonso tu Anvers na gare ya Anvers wana bandeko tolakisa ba wallon président national Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo azali président ya peuple congolais. Lobi tozala na Anvers ya solo bandeko lelo tokokende na ba débat milai te tokopesa bino lisusu information. Rex Kazadi oyo bolandi na kati na radio lisolo, Rex Kazadi oyo boyebaki ke bakangaki ye. Alors Rex Kazadi oyo abimaki mokolo mwalobi
santé na ye ezali malamu pe azali ko continuer vie na ye. Rex Kazadi abimi combattant mpamba te na bitumba oyo ya bokangami ya Rex Kazadi mingi tango mosusu babanzaki ke no bakobanda ko bakanga biso ba combattant tokobanda ko dinda me bande ko le prévané to lakisi bino ke Rex Kazadi ye wana bimi pe azali toujours ko continuer vie na ye mpe liti oyo akotika yango te tokozala elongo. Esika oyo tozali koloba ke mwana mboka telema mpona liti oyo ozala toujours makasi. Omoni Rex Kazadi esika kendaki na boloko e fortifié ye epesi ye lisusu makasi mpona kobundela Congo mpe abakisi lisusu makasi ebele mpona kobundela Congo na biso. Ya solo bana ya mboka nyoso esika bozali na pesi bino lisusu mbote na bolingo na nkolo mpamba te na kati na radio lisolo tozali bana na nkolo bana na diabulu koluka nzela na diabulu me biso tosengi na kati na radio lisolo bolingo mpe boyokani ezala na biso ba Congolais mpe toyebi tozali kokende na mbula oyo 2011 kosukisa yango tolingi to entame 2012 nzambe ayeba kobomba moko na moko mpamba te tokutana lisusu na 2012 mpamba te kolala kolamuka ezali habitude te. Nzambe mopesi na mpema, nzambe mopesi na nyonso na nzela na ye na lokumu na ye nde tokomi. Ezali na makasi na biso te nde tozali kozwa ba mpema oyo, ezali na makasi na biso te ndenge tozali kovivre. Esengeli ezali nyonso na makasi na nkolo oyo azali kopesa mpema mpe azali kopesa bwanya. Nzambe wana azwa lokumu libela na libela mpamba te ye abongi na lokumu. Yango bandeko lelo tolobi ke na Anvers bandeko lobi ekozala ba flama bako sepela bako mona esika oyo ki Congolais bakozala pona ko sepela victoire pe président national Etienne Tshisekedi ako prêter serment na ye. Yesolo bandeko oyo bozali kolanda biso na kati na radio lisolo esika oyo tozali ko lobela bino bandeko tozali ko senga na ba Congolais mpe ba Congolaise balisoloa pe balisoloise mokolo malobi ekozala ndenge nini lina biso fungwami tolingi ndeko nyonso tu oyo azali Congolais po feti na biso ba Congolais po tosepela lobi tokozala ndenge nini oyo ezali makanisi na ngai nazali kopesa na bino na oblige bino te me pona bolingo ya Congo nazali kosenga na ba pays nyonso oyo ezali kolanda biso na Europe mobimba na monde entier esika ba Congolais bazali esika batu oyo balingi changement ya mboka ya Congo ba oyo bakozwa makanisi ya kokende na marche te ke bakoki kokende na Anvers te pona kolakisa maye oyo biso tozali kosepela pona président na biso Etienne Tshisekedi ye akoprete serment oyo bakozwa makasi ya kokende te tozali kosenga na ba Congolais na pasi ya Congo. Tous les Congolais lobi tokozala na bandako te. Congolais nyoso azui bana na ye nakopesa exemple typique lokola tozwa exemple ya Wuppertal. Alors bandeko tokozwa bandeko otozwa nanu exemple ya Wuppertal esika oyo tokopesa bino ndenge nini tokoki kosala lobby.
Banimi lelo na moni ne borevese na regrete momo. Kondima na bino ekomi ya profit borevese momo. Nakosambela susute ona bapaye na binangayo. Nakosambela susute ona ba esco borevese momo. Mokonzi yakana zenga yo pardon pardon oh. Tala moni eglise na ngai toni masumu bakoloka. Nakosala nyonso nakorekupere yo Jésus na ngai yo. Absence na yo nakosiporte te na binanga oyoyo. Banimi lelo na moni ne borevese na regrete momo. Kondima na bino ekomi ya profit borevese momo. Nakosambela susute ona bapaye na binangayo. Nakosambela susute ona ba esco borevese momo. Mokonditala bakomi koteya moto na verse na ye alingaka. Bazobungisela ngai bandiminzela ya lola oho. Mato emesana o nsima ya louange mongongo ya Saint-Esprit. Elo yawe o nsima ya louange totei libanda oyoyo. Banimi lelo na moni ne borevese na regrete momo. Kondima na bino ekomi ya profit borevese momo. Nakosambela susute ona bapaye na binangayo. Nakosambela susute ona ba esco borevese momo. Ngai na moni kaka o yawe. Tika na funda bango yawe. Oh mama yawe 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 oh yawe. Ngai na moni kaka o yawe. Yawe nanga. Enfant des alliés yo yawe. Bapusa koloba pastor ali akaba mbongo ya ofonde. Ndenge nini tokola o yawe yawe o yawe. Likele matine eglise o yawe. Tika na funda bango maso basali. Monoko elinga koloba na lobi kaka verite papa. Toyibaki en famille oyebongaki bapima ngai tero. Ngai na moni kaka o yawe. Yawe nanga. Enfant des alliés yo yawe. Bapusa koloba pastor ali akaba mbongo ya ofonde. Ndenge nini tokola o yawe yawe o yawe. Merci Nabandeko Nyonso Bozali Kolanda Biso sur la 3W Radio Télévision Lisolo Tolobi Boye marche lobby le 23 na Bremen Bandeko Nyonso ya Allemagne Oyo Boyebi Bremen na banzi soki bokei marche lobby ezali na Haute-Bahnhof. Yango tozali kosenga na baiban so bazali na Allemagne oyo balingi kokende marche na Bremen. Vraiment ezali marche moko ya monene. Bokende yango bokokutana na gare centrale ya Haute-Bahnhof. Oto bengi Haute-Bahnhof na Allemagne otolobi gare centrale. Bokokutana tokokutana kuna tosengi na bana ya Bundes nyonso tu ba rejoindre bandeko ya Bremen. Pe tolobi ba marche ya minene bandeko ezali na Anvers kuna na Belgique. Esika o tolobi ke marche wana opesi mbwa boy. Tosengi na bandeko nyonso tokende kokutana kuna na Anvers bozala ebele ekozala événement. Pona bandeko oyo bazali kolanda Radio Lisolo biso
biso tokomeka ko proposer e bandeko lobi Etienne Tshisekedi wa Mulumba président du peuple congolais ye ako prêter serment na ye mpona ba congolais oyo ba poni ye mpe esika oyo biso tokotia ye mpamba te biso bato poni ye azali président ba peuple congolais tosengi na ndeko nyoso oyo azali na mutema na nzoto na ye oyo azali na makanisi ya kibomoto na kati na ye lelo mobilisation pe conscientisation ya bandeko na biso oyo bazali na kati na Congo tobenga bandeko na biso oyo bazali na kati na Congo toyebisa bango ke lobi bobanga te bima libanda ezali droit na yo bandeko bobangisa bandeko na bino te pamba te bato mingi bazali koloba Hippolyte Kanambe atie ba char de combat partout luvunu na bo ba char de combat ekosala eloko moko te bakotire na mutu moko te pamba te ezali ba déclaration oyo opinion internationale ewiti kopesa peuple soka bimili banda bokoki kobeta te bomoni bandeko bomoni mwa muke échec na bango opinion internationale ezali na kati na terrain peuple soka bimi na libanda a déclaré ke bayibi élection ke président oyo alingi na banzi opinion internationale ezali na kati na terrain ezali kotala banani bakotire mpamba te ezali liberté ya peuple congolais soki ozwi bokonzi eke congolais alingi yo akotémoigner soki alingi yo te alakisa pe mécontentement na ye akolakisa bandeko na biso bana ya Congo bomonaki le 20 oyo elekaki Hippolyte Kanambe apretaki serment na ye liboso ya kaya basoda or ke bapretaka serment liboso ya peuple ye akimi na kaya basoda amizingami na basoda pe aprete serment na ye batindeli ye mokonzi na ye oyo ministre ya transport oyo ayaki mpamba te ye Hippolyte Kanambe azali mokumbi ya kala yango balobaki ke tika tozwa ministre ya transport totindela ye aya kotala mwana mosala na ye kokumba motuku azali kokumba yango bandeko bomonaki ministre ya transport bandeko nyonso bomonaki na kati na Kinshasa tango Hippolyte Kanambe apretaki serment soki peuple elingaki ye bandeko bolingaki komona peuple wana lingaki kosepela me bandeko na kati na mokili oyo botikala komona mokonzi moko aprete serment oyo atondisi basoda partout na bakwe nyonso po elingi kolakisa peuple asepela ou bien mokonzi wana alingi koyiba pouvoir ya peuple na makasi mpamba te soki yo longi okoprete serment na yo dans le calme soda koya kosala nini char de combat koya kosala nini basoda zibambwe basoda ugandais bakoya kosala nini yo mutolongi bandeko yango ezali kolakisa ete ndeko na biso akoki makambo te alongi te akoki eloko moko te mpamba te ayaki na lolenge ya balongembo na kati na biso lokola to récupérer tolobi ke non biso tozali na baforme oyo te oyo ayeli biso na forme ya mpuku to ya ngembo tozali koyeba te réellement azali mpuku to ngembo alors alakisi bizaleli na ye bandeko bino nyonso bomoni bizaleli na ye ebimi aprete serment na ye na kanya basoda pe Kisasa mobimba ville morte matanga na kati na Kinshasa. Est-ce que mindele bamoni yango te? Mindele batambusi ba caméra na bango na ba cité ville morte
moto soi-disant qui a gagné bato baza ko sepela te babar ezali ko salama te baza ko teka te baza ko bina te mais esika oyo bazui mwa bazoba na biso bazoba ba congolais oyo ba producteur bayaka ko produire bango oyo basakanaka na bango bazwaka bango lokola kaka neti boye bazoba bitanga soi bazui bango balekisi bango na chaîne ya RTNC bokomona bamama nani bamela masanga na vie na bango te bamama théâtre oyo babula komona balekisi bango bapesi bango champagne baza pe komela chichi me bandeko à part bato wana est-ce que si boyoki musicien moko congolais asali nzembo ya kitoko pona koyembela muyibi oyo ayibi b'élection est-ce que bomoni Tchala Mpuku oyo bakangaki ye na ba bulletin de vote oyo ya ba tricherie bomoni ba Tchala Mpuku basali banzembo bandeko bomonaki Laurent Désiré Lera akotaki banzembo basalelaki ye alors bandeko Kinshasa mobimba na ba musicien oyo bayembelaki Hippolyte Kanambe bandeko basalela ye lisusu nzembo po ekete balakisa ba congolais ye alongi na banzi bandeko soki totali tokomona ba musicien oyo bakipaka bango te oyo pe ba CD na bango etekamaka te tel que Badolphe Dominguez ba Blaise Bula la bango wana oyo ba CD etekamaka te baza kokende koluka lipa na bango esika wana bomoni pe ba président ya bamboka misusu bayete yango tozali kolakisa bino biso ba congolais eke lit na biso oyo ezali kitoko yango pe tozali kointerpele bandeko nyonso oyo bozali kolanda biso na kati na radio lisolo lobi ezali mokolo président na biso akoprete serment yo na poto olingi kozala na vision ya lolenge nini ngai na kopesa makanisi na ngai soki pe makanisi na ngai ezali mabe ndeko mosusu pe aye abakisi makanisi likolo na oya ngai pona ngai nazwi na kombo ya radio lisolo te nazwi pona nga soki pe ndeko mosusu akoya lobi pona radio lisolo eza ko dépendre na ye me nga nazwi pona nga makanisi na nga ezali boye lokola lobi na Allemagne na Bremen marche ya munene kozala na banzi ndeko na biso zali na nzela ya telefone na nzela ya Skype meka kokanga mpo micro na yo ekozala malamu mpamba te na tanga kombo te ekosunga te alors bandeko oyo bozali kolanda biso lobi lokola ekozala na Allemagne tosengi bandeko nyonso oyo bazali na mboka ya Allemagne barejoindre bandeko ya Bremen na Haute-Bahnhof na bango au plus tard 11h boza na gare ya Bahnhof na bango esika oyo bokokutana na groupe ya bato oyo bakoya wana mpo ekobanda wana pe tozali kosenga na baye nyonso bato bazali na Hollande Eindhoven Breda Tilburg bamboka pembeni wana soki tozwi lisusu ba Rotterdam tozwi ba Ernen tozwi bamboka oyo ezali Alpe d'Or tozwi bamboka ba Dordrecht tozwi ba Zandam tozwi ba Amsterdam tozwi bamboka ya Utrecht tozwi bamboka ya Arnhem pe bamboka ebele na banzi bandeko nyonso tosengi na bino lobi na Anvers ezali Coupe du Monde boya bino nyonso tu na Anvers tokutana
bandeko ya Belgique oyo bafai na kati na mboka Belgique kobanda na Verviers Mata kobanda na Mo Kita tokende biso nyonso wapi na Anvers tokende kopelisa moto pelisa zalimet. Alors na bamboka oyo bamarche ezali bandeko bokende mais tozali kosenga ngai nazali kosenga na bakongolais oyo balingi Congo oyo akokende te mais lelo azwa telefone na ye abanda kobenga bandeko na Kisasa babima libanda lobby tango président national Etienne Tshisekedi avant a prêté serment nazali kosenga na ba famille nyonso tu na ville oyo yofandi lokola biso tofai na mboka ya Wuppertal bandeko nyonso tu ya Wuppertal bozwa basi na bino na bana na bino bino nyonso wapi yo na centre ville ya Wuppertal bokosala nini na centre ville ya Wuppertal bolatisi bana na bino bilamba ya pembe pona kolakisa pe na kati ya Congo Etienne Tshisekedi mutu ako tia pe wana toloba nano Etienne Tshisekedi mutu ako tia te nzambe liboso mutu atiaka pepe na kimia na motinda minaye o atindi Etienne Tshisekedi bolatisi bana bino elamba ya malili kitoko triko ya pembe likolo mpene ya elamba ya mpembe bino nyonso bokozala wana eke ba oyo bayebi langue soki botrouve bokutani 10 mama 20 mama 30 famille bandeko 30 famille na bana mundele akolinga ayeba bato oyo bango nyonso na bilamba pembe na bafoto ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba eloko nini ezali boyebi ke na chaque ville ba radio ezalaka ba télé ezalaka bokomona radio moko ya ville wana soit ba journaliste ya ville wana bakoya bakobanda kotuna bolati boye pona nini natia lokola neti Odon Pambo po so la tie mutu mususu akosilika Odon Pambo tomoni yo awa na ville ya Wuppertal bozali ba famille belé bozo sala nini Odon akosexprimer voilà toye awa tozo telema tozo c'est la proclamation ya tozo c'est la serment ya président na biso soki a passé a prêté serment na ye biso toko sepela nde yango toye awa poto la sabino ke yende toponi bandeko oyo ezali makanisi na ngai soki ezali mabe ndeko mususu pe akokota apesi oya ye na lobite ke ya ngai nde mutoleki ya bino ndeko nyonso bobima na ville wana soki bozali 200 congolais et que 50 bakei ou bien 100 bakei mais bino nyonso bobima na bana libanda na gare bana na biso oto boti awa na poto derrière bango balela malili balinga kosakana mingi na malili soki bakutani na bana ya songolo ba papa na ba mama bazali wana botelemi bana wana bakobeta masolo na bango kitoko bozuna ba jeune garçon ba jeune fille ya mike boye na bango wana na ba photo Etienne Tshisekedi wa Mulumba bana na biso oyo bakola awa bozoyebisa bango soki mindele batuni boyebisa bango boye bandeko soki tosali yango na ba ville nyonso tu oyo tozali na chaque pays du monde na banzi mondele mwa événement ya muke afilmaka pe soki akopie soki na ville ya Wuppertal basali ya Hagen basali ya Dortmund basali ya Cologne basali ya Erkrath basali Okdal basali Cologne basali Meshede basali Mushinglaba basali Redi basali bamboka nyonso tu na ba ville nyonso tu bosali sali yango metango na ville bakobenga babi biso tomoni ba congolais babimi awa na ba nini Etienne Tshisekedi bazosela président na bango a prêté serment biso pe na ville na biso pe bandeko ba photo ane kotambola na ndenge ya kosakana te wana ezali kaka makanisi oyo ngai na pesi na bandeko na ngai ba congolais soki ezali yango te
bandeko botalisa pe lolenge oyo ya bino tokoki kotalisa parce que lelo ezali makambo ke toloba ndenge tokosala lobi ndenge pe bandeko na biso bakosala na kati na Kinshasa. Ngai nazali na monopole ya maloba nyonso te, ngai pe nasepelaka na yoka oyo bandeko na ngai moto na moto ameka kopesa oyo yaye makanisi na banzi ekozala toujours malamu na makanisi oyo ndeko nyonso tu akopesa. Papa dia kabunge mao mwana nzambe atenganye foto tongani ngomba foto tonga eglise nzambe foto tongani ngomba foto sunga bana nzambe foto tongani ngomba. Kozalaka dia crédit leloko machege yo ridicilize église mwanoyo o ridicilize église mwanoyo koteka diamba lokola mbwa ozana kati ya lisumu obosani nde ba bienfait o mwana nzambe tubela o yawe o mwana nzambe sala tubela o po ozwa bomengo parese. Tokomi na mikolo suka bandeko nanga tosomba tango pona mokolo suka tomona nzambe kuna lo